Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Julia Kikasa la Bango Bafito Papi Vita Julia Kikasa la Cosque Nadjobou ADG Albert Kassomo. Voilà, merci ou qui nous fait partout dans le monde, Europe, Asie, Amérique, Océanie et sans oublier Randé dans le Barabana Sangue. Ban Afrique du South, ban Afrique de l'Opel, ban Nzandi Fosho. Babi directement dans le monde ban Afrique du South, ban Sangue, dans le monde Ranan. Delix Mbweta Gwenmani, Nzambe na prêtre, Lina Sarabino, qui est ban Jobo, prêtre si basila kala. Vedi ba kombo etikala kala Nzambe o, ba prêtre basila kala, ba kombo etikala. Babi Delix Mbweta ya sila raté. L'insilamable le roi Rodonce Mengi l'infogetable. Yesiko Azal l'insilamable Delix Mbweta depuis Jobo je te salue. Tu le ça te salue. Merci na batutu bola na bana monde entier quand des Arababi Julia qui casse sa grosse caisse d'abord sous ça quadruple trab. La voix de Marie-Mère de Jésus en direct de Kin. Dans le direct de Kin Babi Kin de Makambo, Kin de Mindondo, Kin de Bafer. Voilà des Araka sans plus tarder. Non mon a jolie bolèche, la mère de garçon, mère à bogar, mon jolie bolèche. Maman est basu, puis jolie bolèche, mère à bogar. Rodonce Mengi, l'infogetable, Nzambe dans l'inoubliable, l'ambossanable Rodonce Mengi, pour sentir grâce séjour à Dieu qui casse un akin veut dire dégâts. Danger gaillard, babi, ceux qui le long, naza toujours en forme. Et vraiment grâce à Rodonce Mengi, l'infogetable, l'inoubliable, l'ambossanable. Donc voilà quoi. Un beau sentir Karatoza vraiment Nanzela. Toi Nanzela, Nakin, Nanzela, na balabala beau sentir Kara. Babi, Tolembi Perozo va musicien. Tolembi interview ba musicien. Tolembi, bana poto, bana Afrique du Sud, bana partout dans le monde, baza si qu'on a besoin baeba. Bakenda pekala. Parce qu'on a besoin baeba neni ni Congo ngo etambola Congo batika kala etambola ndeni bat ba viva ndeni babenga tule kasa grosse que ces années nini ya tambola la biso vraiment Congo bat ba vivre ndenge nini donc babi ba genre de mission na na mikolo yango wana pona lembi ko yamba ba mission ba mission vraiment bopé maintenant bo na pause na lembi ko yamba bino sko na yamba no dans nos tambola tota la vie ndenge zo le kanaki po bato wana batika kin kala no bazonga te bobi ke batika kin kala pe no bazonga te ti lelo ba libanda do bazaka vraiment na posa batala kinango nga fana na komina njili komandenge nini na fana na komina limete komandenge nini na fana na komina bumbu komandenge nini bat ba vivre ndenge vie sociale na kin ezandenge nini voilà siko bo sentir car que naza na balabala na vraiment na balabala tozoluka toujours bon faux ensemble na bino bozomo na rande na balabala donc voilà natambola moi micro baladeur ndenge zaraka bien tout na vie sociale ndenge zara donc da pas le temps nazo yamba confrère nanga moko boye Joël donc mon akin pe comme bino nyonso no yamba eto beta moi masola kinde zoleka donc voilà quand on aime bino que to tambola tozo yamba batu tozo tout na réalité mamba kinde zo kende voilà tozana frère na biso bonjour papa. Bonjour journaliste à monene grosse caisse. Boni. Elengi vraiment kimia à la kinoiserie gare. Kombo nan. Kombo bito hein au mokile bi. Moni oboye tozo tambola na veni to boni oboza ya rolemba boye ezani. Somme la kinoiserie. La kinoiserie donc olemba boye lo rosa les até kolemba bo fa. Kinoiserie donc olemba nangeza le rôle là. Si j'ai moi dissertation pour décortiquer. Nandeni.
Mais tant que bon arabe, bon décortiqué, non représenter le roi quinoa tout bazar. Donc nakati nangai, si j'ai une dissertation et puis sabino, boy baba quinoa ba vivre ndene. Voilà. Et ngai rodance mengi, l'info que c'est bon l'inoubliable ambosana, blatchole que sa grosse quête. Ndemi ndono nde makambo babeza rara boy donc tozo tambola bomoni nde kona biso bito donc tozo tourner moi ba question ba bande ko biso babima libanda kalamboka bobima libanda bobima ambeleka te to moni nde ko lemba lobi ala kinoiserie est-ce que tu comprends la kinoiserie moni ni papa misa les ate kanda ou bien ni Nyonso ya mabe. ndetini Mais avant toute chose, les aliboso social. donc social est bien te na mboka Ya okoya, ya olala. Nandenga masekite. Hey, balobi pe dollar awa bandi komaka na 15 500 ezokita te Dès comme na 17. comme na 17 okobetela biso na ndeni ni kina ngo ezotambola mikolo. En tout cas, kin etambola mabe, etambola vraiment mabe ya masekite. Liboso to bando vivre na calcul. Ndeka équipe nationale na biso bando le kana ba calcul na ba point ko compter. Nde RDC nde ba jeune ba komi vivre. Siko depuis wana ba province tango zala 12, siko komi 26, siko komi parents faut les anda faut donc raisonnement nous zala ba étandi à 26 provinces, imagine. Et tout cas noté Vicky Nasdad ba vi kala tobi na album surprise. Ba province c'est combien le bosso kala? Elle a eu 12. Siko e combien? Et comme 26. Bit ni e combien 26? Na habité wana bat ba diriger na habité biso tout ça politique ngana expliquer ka ndenge ki nango biso ba parents tozoyo kela yango somo sko eba ba province comme 26 donc elle est 12 to banda ki obule na 12 siko comme pole sanda ko fo degré à raisonnement comme na 26 provinces tas ko 26 provinces wana ndeza. Non, comprends-tu? Oh, vraiment flou, clarté. Toi qui n'as 12 provinces, toi comme n'a 26 provinces. Si vous connaissez, c'est comme n'a degré, il y a 20. Non, comprends-tu? Dans le sens ni. Faut bongo no etambola na 26 provinces wana ponda ko eliat. Nandenge nini guys? Nandenge kezali soki o se limité na 12 wana esimbate. Donc c'est-à-dire mso ozora transport na yo y aller OK na musala retour yo uti musalo beta matolo. Donc ba parents ba koma loa ba musicien OK boulot beta matolo transport retour. T'imagines? Siko beta matolo O beti kana ba collègue service. Donc tu comment jouer rôle moko na ba musicien biso ba parents OK boulot vidé. Bah DG so ba remarquer que bonjour DG excusez boulot pour to bandango na boulot le kende nini bon ça va DG lobi na ozane lo moko ya biso mais bana nanda ko ba liete zande no lo kelanga ta mo lote musicien donc to komi na rôle ba musicien mato le komi pour social les a partir à ma sécurité tu imagines. Si on des dollars est commis vraiment na 15 et commis na 15 ba pe ba ole la koto banda ko eza o mata ba garantie pe ba kolo banda ko ba linka ba garantie ba 10 mois si ko bo vivre ndeni yo ça déjà na mabele ou bien na lupango ou bien chez les parents. Non son lobby coco c'est un mystique faut réalité quand on parle il y a réalité à Kinoiserie faut munyo c'est ba réalité ba makambo ko ça ba complexe c'est kala makambo kala izala lisute au devant écran ozolo bagé non nga nazana boy mais batali on nda ko na réalité mususu donc nzambe de roi apesi santé apesa ngo kaka mais ndenge muta vivre to vivre ngote donc ndé sur ça bo vivre bien te wana fo docteur ziko atala ba munena ngo chose bien chose ya mabe. Jesus nzambe na ngasi kobiso bato minene sepe c'est que pe ozana munene mais ya yonde na moni lo uti ba côté kuna e ozama ya vrai siko ya bino na kin oya no munene mais y a pas problème y a malade y a stress mais kasi bato pe ba uti na prison ba ya mo munene mo bo docteur ndem taye ba après savoir que pour examiner ba ke o azabo donc ngalne na za tout ça la no mission no représenter ba kinoa tout. Non, le bas tout sauf rien. Donc des arts, non le bas tout sauf rien. Bah complexe c'est la marambokala. Oyozo le bangana na bona menanda ko lo rezate. Donc on pour expliquer ka vie à bakino nyonso. Betelevision no masolo babi
ba question ça toujours y a ba réponse ya yo ce qu'on a posé ba réponse na obetela biso na masolo ndeni kina ngwezo kina po bana ba bima pe kin kala bana poto msuba kinda pe bazonga te donc de bazabo ba sepela déjà hein babi mon vieux et dit nos images na minute ozo sepela déjà partir à France donc betel biso na masolo kina ngondeni kin première melo na websa bana poto so botala ngana pesi bango mbote mais chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry. Prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboke ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang. Kin première melo na websa bana poto so botala ngana pesi bango mbote mais kini koma na formule moko nzambe kini koma na formule moko vraiment so bat basenga liwa olinga kana basisa batu tout balinga basenga liwa oui. Pourquoi? Parce que na kala vers les années 90 quelques 80 quelques bondo lingo mona ke moto déjà a commis na 19 ans 20 ans à venir ne mona na déjà normal. Mais na kati ote papa na kati ote ngana kanyo na minute to za commis na limité na kanyo na limité malgré limité mo vivre bien te. Malgré limité baba komina na nyoso mona e ba gombe nyoso skala ka ya kala do skala ka ba kombonde ya kala po ba mbanga la pesa banzala pesa mais ya masekita batika biso na système ndobo siko ba changer ngo formule comme frère Patrice tu peux imaginer ndobo elaxini ni frère Patrice fait l'axini ndobo ba yanke balinge ba e ba ndobo tong ba pesa mbisi ndobo c'est-à-dire na difficulté sko to moni bayanke ba oyo ba kebiso to la lanzala faut to changer ngo formule et comme frère Patrice to utika bango na moi flou mo po ba bi ke frère Patrice ane mtanzambe mais biso na biso so to kodane ka ke ya le frère Patrice ba bi ke mbangala nini mbangala nini frère Patrice nini ndobo pe nini ndobo ça se comprend que on est là au monga kanyo na kingo donc sko mbangala laxini nini frère Patrice fait laxini ndobo eza nzala bolali nzala c'est-à-dire na pale badamete Miami oyo kama Miami na bayanke batsango na ba système na bango ya ndeni biso toto na Miami totsango bongo po ani po ya vegle bana oyo balimeto bana ba bonne vie wana tango nzala okelo ba papa il a fait sopis biso ba epesa biso sopis ya nga Miami oyo batepo Miami c'est une ville aux États-Unis muto oyo batepo comprendre il parle de quoi. Mais ngana tu pesa niko na bi ke na parler Miami ya omona ba jeune ba koma na bekiri système ya ezandeni po biso so simbite nganga na bete pa bino ya yandeni position Miami toi aveugle bango position frère Patrice vous comprenez siko frère Patrice ndelo no ngana ba frère Patrice que si nzalati frère Patrice amtanzala non totsango na nini wana po aveugle Patrice donc passi Patrice donc passi donc pas si tu décortiques, on se retrouve pas si on comprendre. Frère Patrice, il y a un dernier, Patrice a bêti, pas si na kati wana et bimi na kati wana donc c'est-à-dire que ngana nanzala ngando Nazarias na Miami tout na rolo bango ngando Nazarias na likwa nganzala mutu moyo bati baby ke likwa nganzala za jouer mais biso to code ngando Général ndenge Nazarias Hawaii Nazarias na Miami nali kwanga nzala yebisanga sikolo ko ana so papa mbimba ole kana jeep to zaina chéri mobo chéri na ko tata limeta e bato mona na ba bonne santé mais yo kode mutu no
master nangando général Awaï Nazarias na yo kampela li kwanga nzala doto lukika mwa nzala bima na mtu ayeba titango loba chérie les kwanga nzala c'est quoi non ce sont des insectes comprends mais nzala c'est-à-dire il y a un nzala mais pour ba ebate yango moni a musubiso repasser chemise mtu ayeba tende ozo bimela mais Miami dans ndenge otombola za Miami en plus on est entre parenthèses. On voit le monde en TV pour tout tara ça monde internet c'est un monde très vaste but boy ba siko oloba yelo momo si te ye nde bo mona ba limité o nini elo ka malongo ezara susute nandeni elo malongo ezala te parce que toyeba ke tara ba mapa na kala tikala ka ba mapango bien na kala tong toyeba ke limité commune ba boss omona mto bima na balar mais ce que ba changer formule pour ba influencer na ba chéri na banani omona ya bima ba poche za vimba mais ba poche za vimba na tala ngobi omona de nouveau testament fanda na sima pe fanda o comprendre muto tala bonzo que ça et décorer na ba poche yebisanga skotango muto zo nouveau testament aotsa na kati ya poche to ba nouveau testament na kale ya la reloko o kende église pour et permettre na Matthieu tanga c'est-à-dire que bon ya passe pour na yango rolling za mbonga za nouveau testament na poche siko misala nde yo fa na kinbo misala ezandeni en tout cas misala na biso que merci non ba congolais bango mo ba plus courageux du monde mais misala ba congolais ba comme na système bana poto so botala biso na sabine lo moko na kala botika ba receveur na ba kombi na ba 207 mais ce qu'on a besoin que bobi ke ba receveur comme na ba voiture oh nande tout dans la grosse caisse yom to fanda kuna bino bobobolia mbala pour tentir no joloba ba biso a c'est-à-dire bobi ke dande dans sa l'émission na yo mais na pas okuta pe ba frites za nango awa ba juice pezali combien au monde te ba changer formule ba frite magasin zali ya cité to commencer ani osombi manio kotia na mai elembi o kati yango ka manio comme mama frite biso na bana ya différence zala te kuna poli yango na mayonnaise même bien ka tango ça c'est quoi mais frites c'est pas comme ça c'est très fort dis bakali yango bien te zara poser Joli volèche, babi beta na tourna kine, babi beta tourna kino sentir kino savourer kina banzala na. Batu botika to mela ba prémisse na ba skol na bani boy ça boy ba ke formule changer masango to comment mele comment au Équateur pour ezala cher linza za bon 500 prémisse na 2000 yango remarquer que babi longi ya ba jeune au mona jeune na 12 ans on refléter image à 80 ans masango to mele loko zate masanga moko ça dit que tonton melango po la masanga gege kono gege kombo no gege ya Moïse Mbio bende kombo no ka gege so lingu autre bleu parce ya yelanga Moïse Mbie mbiaka dayo comme yelanga Moïse Mbie pour mutai baté donc to comment vivre na gege bozangwa na monaki na monaki caméra women nanga simbi en kuna l'aurait lita na 520 giga babi to profiter non to mera na kin ba 500 giga ba ba masolo gege on est 500 giga ba masolo yango poza kin la kinoiserie ya makasi boy o lotoko plus que lotoko ndeza na soto pelisi almet yo mela to bombarder boa donc dans ma sanga bombe na kini yango mikolo yango somme yango ndesko eza moins coûteux que ba prix moins coûteux pour aux 500 francs so 500 francs mesurés déjà aux ailleurs la ligne za tomate 500 ligne za tomate 500 donc tango meli yango déjà plus que bière donc ligne za tomate so na to beti yango déjà qui au Zénith parce que imagine toi que bière comme na 2000 so sombi bière so sombi bouteille à 2000 bana ba damenini o bomi bango nzala obimi papa mabe alors tant obeti gege no sentir déjà au Zénith so fandi très à l'aise mais ce que consommation nango remarquer que biso baba jeune to reflecter sur beauté za zoute yango moneta o pakoli ba mafuta ndeni beauté za zoute consommation boro so beauté za zoute wana bato ba tala ngande fo baeba oh ba so beauté za zoute faut ba komelanga pour na repesa bon numéro
bakomelanga mpona kopesa bango numéro ya téléphone boye baso bote eza to eza te mais si eza te bocomprendre ka boro so mpe ezali c'est-à-dire que bocomprendre ke boro na nango no nene bandeli bobolinga te nakoma na suka mpo botindela ngala nakopo oyo bacancer nango ebeta plus ke moto aopakola bat innovate. Maintenant yoyebi pasi nango siko pasi nango na banini baloba nini yango nini na befe nango nde esalaka donc na ba désavantage nango pourquoi melango continuer ka mais la resate grosse caisse mon pote yoye to compter na yo nde émission si libre to beta Mathieu 77 comprendre pour tout comme boy un système ba matole comment so pa biso faut tout biso to mo vivre ba mascarade muto e baté émission to beti Mathieu 77 quand je dis Mathieu 77 c'est-à-dire que non sengao mama tolo tikanga bondeni lukela ngeloko. Parce que moi, j'avais vu ces papas-là en train de dire, en train de prêcher la Bible, Matthieu 7,7. Oh, Matthieu 7,7, na sengi na ngana beti mamatolo. Mais mutaoye bate. Donc, émission de Silibo, Hérodens mengi kuna juda Matthieu 7,7. Yoso a esili Matthieu 7,7. Pour ngana ba 120 gigas to vivre. Sauf to vivre te to andeni. Sans Matthieu 7,7, to vivre te. Voilà, on était là avec Bito, hein, jeune quinoa, Bito. Donc, à Panzeli Vino Randemo, on a, Babina Sima, Makwiti, Maman, Freddy, Maman, Panzeli est vérité, hein. Je ne pense pas qu'ils ont assis Maya Gege, des vérités Panzani, non. Alors, bah, avant, Asimba vers Gege, mais Gege, on peut. Ça va pas. Non, qui on pense grave. Donc, Gege, on a, pour sentir que Gege, dans ma sangue, mais la mamikolo na kin. Pour sentir la réalité tout. Le hinakin, babete bino mama solo, babesi bino, ba expliquer bino. Donc, ma sangue, mais la mamikolo, comme on a Gege na kin. Ils ont moins coûteux. Avec 500 francs. 500 francs, ça aura combien de dollars? 500 francs, ça aura combien de dollars? Et quand il coûte $1, je crois. 0. something 500 francs. Donc, avec 500 francs, on a dit Nzanzamora Gege, 1000 francs, on a demandé Nzanza Gege. Donc, si vous me dites à demande Nzanza Gege, na 1000 francs. Donc, vous avez déjà pour Namboka na meki, na habité, les qui na whisky na pourcentage, j'ai le droit, ça 50%. Donc, bilo mo abongo. Donc, voilà, batnya so bozaki nanga, na linga bino grave, na bino pe bolinga grave. Hérodens Mengi, l'inforgettable, l'inoubliable, mbossanable, yozanga raté. Jolie bolèche, babi. La maman de Bogart, 520 gigas. Devant moi, mon caméraman, na Laurette Lita, mon caméra-woman. Babi chérie, moi bien jeune, moi bien dans beau sentir qu'elle a image à grosse caisse. Donc babi, et ça bango vraiment, ça bango. Edino, un grand merci à toi Edino Image, babi Colosite, donc boss ya site. Edino Image, un grand merci à toi Patricia Ngombongo depuis Belgique. Un grand merci à toi Didex. Ozo salamabe. Tu me troubles la tête, Babi Tobina déjà moi noyo déjà Zobina m'a déjà nakin donc confirmé déjà dans ma boîte partout qui déjà moi no donc ça va. Un grand merci à toi Vicky Nasdad Kibambi, c'est bon déjà. Album surprise Babi Kalatea donc Zobina déjà surprise. Vigneron Bata Babi wana pena mtu nafanda bwe allo Vigneron zandeni. Ya nanda kuna bloqué tindela na millinité donc yoana Vigneron Bata. Donc merci à vous tous binombola ndinga partout Europe Asie Amérique Océanie sans oublier kané na lobara bana songe bana Afrique du Sud babi directement na mona kuna Didier Mpia na garçon Stemai en Afrique du Sud donc bientôt Kalaté Kandezara na limite ba bye ba programme na mais programme na ngesi bani à plus bye. Julia Kikasa, la grosse caisse, Nadjobu. Mon mari stress, y'a Patrick, maman Fendi. Mon mari stress, y'a maman Fendi. Major Pisa Didi. Hi baby, I kufi baby grave.
c'est chaud eza oyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza bakoli le koma kitoko il faut le kana rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oyete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko ino image yenda azopanza sango ya Congo balobi sango ya Congo ekopanza na wapi balobi edino image asali image panzani Congo mobimba chokomone chimachuta chikofoche ya chopayo